Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle. Vous avez réussi la vidéo de notre émission Réalité Yakini présentée par moi, Gloire Pembe. Voilà, dans l'émission Réalité Yakini Chassa d'aujourd'hui, je reçois celui qu'on appelle le président Jean-Serge Mwanda. Voilà, et avant de partager avec notre président, avant d'écouter son souci, veuillez prendre ses petits message de dénonciation et d'interpellation sur la vie difficile des Congolais au gouvernement. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, nous, cadres et membres du parti politique Mouvement des Patriotes pour la Libération des Congolais, MPLC, dénonçons avec la plus forte énergie sur la situation sociopolitique dans notre pays, principalement dans la partie Est, mais aussi dans la partie Ouest, avec le phénomène Mobondo et l'insécurité grandissante dans la ville de traverse une période d'absence totale du gouvernement. Depuis un temps, il y a plusieurs cas avec des Koulouna qui opèrent la nuit et la journée aux vies et aussi de tous. Le braquage des shops, cambistes et banques occasionnant même des morts d'hommes. Les criminels opérant la nuit tout comme la journée, des vols à main armée, des assassinats ciblés et des viols. À cela, on ajoute sur le dos des Congolais la vie chère, l'absence totale du courant électrique et de l'eau, la faim, l'absence totale des soins de santé de base, le chômage, des arriérés des salaires, des grèves par-ci et par-là. Comme si cela ne suffisait pas, on lui ajoute un sérieux problème de transport en commun qui devient un casse-tête pour une population. Morceaux, régie image. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Jeannette Kinam Télévision. Et Boyoki Nini Oezalaki Bosenga ya président na équipe naye Mobimba. Et Boyoki Nini Ezalaki Bosenga ya président na équipe naye Mobimba. Et toujours partagé na président Kolobango a coupé ça va détail ya makambo ba uti kotanga o etali insécurité ministère o etali ministère intérieur o etali phénomène Mobondo o etali ba guerre à est o etali ba braquage les lobos norine ba komi ayaki ko braquer mais les lobos zo dédommager azo $900,000 ba biloko moko et ezobota na se ko botama oui. Et puis ça qui vraiment moi passe peut continuer à ça passe la population quinoise. Vraiment président Nabiso Jean-Serge Mwanda, bonsoir. Bonsoir Ndeko Gloire, merci beaucoup na ndenge o pesinga libaku ya mangai na émission ya réalité ya bakinois. Vraiment. Et na pesi merci na bandeko bazo libaku ya kolanda biso na bandako na bango mais na Kinshasa, na Congo Mobimba et puis na Libanda, na Poto, ba Congolais oyo balingaka kolanda ba réalité ya bakinois to pesi bango mbote be. OK. Rappelons aussi que Ekolekaka na Jeannette Kinam Télévision te Ekoleka na chaîne ya mouvement il s'agit le nom de la chaîne Tolinga Congo. OK, Ekoleka na Tolinga Congo donc c'est na YouTube ba kuti yango na Tolinga Congo ba komona ngo. Très bien. Veuillez aussi vous abonner na Tolinga Congo ndenge bo s'abonner mbangu na Jeannette Kinam Télévision. Président Toyoki Bosenga na yo na message fort oyo bouti kopesa wana. Et namoni na message wana eza na parti moko et lobeli mais na koti na mkokolite mais lobeli moi incapacité ya gouvernement actuel. Na yebite ce qui na bosani. Oui, ce que on va dire tali bien émission na yo ezali réalité ya bakino. Nini yo bakino bazo vivre lelo. Ce que on va dire tali okomona ke lelo bakino bazo vivre comme si ne tolobaka bana na bana. Tata azate, maman azate. Donc azo débrouiller na ndenge na. OK. Lelo ce que on va dire tali okomona ke gouvernement on dirait azate.
na mboka na biso. Vraiment. On dirait existaka te. Vraiment. Or gouvernement yende sengeli a gérer biso. Yende sengeli a pesa biso ya kolia. Yende sengeli a pesa biso ya komele. Yende sengeli a sunga biso na kelasi. Yende sengeli a sunga biso na soins de santé. Yende sengeli a sunga biso na déplacement, transport. Yende sengeli a sunga biso na sécurité. Gouvernement ndinga zawa. Vraiment. Biso to dépendaka na ye. Mais lelo sécurité yomoko luka kelasi yomoko luka kolia yomoko luka courant yomoko luka mai yomoko luka tout yomoko luka. Surtout au martelé na point moko et sepeli singa makasi carburant ya solo ekiti mais transport ezo kitate tozo futa transport selon imer ya chauffeur selon imer à mwana moto de soka lingi même distance ana bo futa 1000 francs soka lingi atiango pe 2000 francs. Donc déjà na yango comprendre déjà na yango comprendre que gouvernement on dirait azate parce que tango carburant ekiti il a fallu gouvernement abimisa prix ya ba transport et non le cola transport ezalaki na 1000 francs pour bono somba carburant na 3000 le loyo boko transport e comme na 600 donc na 500 parce que boko mo somba ngona 2000 mais gouvernement ça les ngote le loyo eza obimina re imera chauffeur nem de koloba course eza 1000 francs course eza 500 donc l'état est absent gouvernement est absent yango moni tozo dénoncer ba biloko wana sikoyo nini oyo MPLC a proposé comme stratégie ou bien mutu nini oyo boza na ye déjà na MPLC pona un jour remaniement soki salami ba message na biso ekendaka tolinga Congo tongo popo ebimaka ezoloba soki lelo gouvernement et sourire ke bakotsa kombo ya moko ya MPLC peut-être yo ou bien mutu oyo kolinga kotinda ministère nini oyo kolinga koso bon motuna wana tozana no na niveau wana te ya kosenga ministère ya kolobage no mutu boya koyiko zala boye koyiko zala boye impossible posa na biso ezani impossible ezarate grâce continue toyebaki ete na politique abimika boye ministre ya jeunesse et na ba sortie médiatique oyo salaka pe tonga moko boye po kokoma mutu moko boye pourquoi pas oui yango tolingi eloko liboso toza nango besoin eza congolais nyonso tout akomana no patriote. OK zomona donc avant même ngai nakende kozwa poste il faut nanu patriotisme wana mona nanu nanga bolingo ya mboka OK ozomona gloire soki oza na mwasi olingaka ye okosalela ye nyonso c'est ça mais soki olingaka ye te nde okoluka vi na ye beba OK ozomona ndenge oza wana oyebi ke nakotravaye nakufi nzala mais lokola asengaki mbongo ya suki napesa ye nanu mbongo ya suki wana nakangamia ozomona me yo okufi na nzala nde tooluka bato ya ndenge wana mpo na Congo towana besoin te ke no tala kaka awa na stade Tata Raphaël namonaki yo mpo opibliaka babiloko yango balingi ekoma stade soki alifo soki ni foreman kobatize kaka batongaka te me bachangeaka bakombo ezalaki vraiment basala yango to banaki nde tobengaka yango frappe vraiment il faut l'art ebima il faut basala monument il faut bachanger bakombo place bakoma Tata Raphaël balongola yango nyonso to wana eza mbongo fema donc bato mo bavivre na frappe na cop or politicien oyo aza na souci ya mboka oyo alingi mboka akovivre na frappe te akovivre na cop te akoluka nanu intérêt ya mboka ozomona yango biso tozoluka nanu patriotisme donc bato balinga nanu mboka kope ya sima baintérêt na ye eya sima mais mboka ekende nanu liboso soki mboka ekende nanu liboso sima tokotala bamakambo ya baposte epuis tokotala ndenge nini tokoki mpe kosala epuis biso mpe toa na plan na biso toa mpe na vision na biso toa mpe na banini na biso oyo tozopense tomoni ke neti ingénieur Gilles ye avandisi makambo ya courant ozomona ye tokoki koloba na ye ke no oyo akende na SNEL ou bien akende na ministère ya énergie lokola avandisi courant ye akoki par exemple kopesa baide na domaine wana likumboke ngomo kende liboso mais tozolaka mutu totia na esika boye soki bolamuki batie boye azolengalenga ozomona ke okoriske obanda kosala baerreur
nini ndenge bato mosusu bazosala baerreur wana eza bien baberere mosusu tozomona bien bolingo ya mboka ndenge mboka ozoloba ke bato bazokonza yango mingi baza na bolingo ya mboka oyo te. Est-ce que ekoki kozala te mpo sélection ya président ese base mingi na badiaspora? Bon, sélection ya président ese base mingi na diaspora, oui, mais motuna eza moko toza ebele tomitunaka est-ce que mokonzi ya mboka atsekaka moko na moko avant atia ye na place? Vraiment motuna eza yango wana. Na opesa yo problème toza nango awa bato ebele baolobela yango te. Je crois nakozala sipa moto liboso to ya mibale na olobango na bachaîne na biso oyo awa. Mama ministre ya affaires étrangères lokola mama nyonso na bolingo na ye na libala na ye azwisi. Na misala nyonso mama soki akomi na ntango akobota azwaka congé ya maternité. Ntango mama ministre akozwa congé ya maternité eza na vice donc ministre oyo ya affaires étrangères il faut assumer intérim. Siko tunanga nani yango aza vice ministre? Eza mama Noëlla Ayenga Gato, je ne sais pas son attaque comment est bien ou azaki ministre de la jeunesse oyo emiku nani grâce continue à remplacer. Mais tala moi son attaque azaki ministre de la jeunesse d'abord ba te belé ba contesta qui. Pourquoi? Parce que balobi auti na ki tiktokeuse mobini babini ya TikTok mbala moko. Sikoyo balongoli ye na ministère ya jeunesse bapesi ye ministère régalien, ministère munene. Tala ndenge eza boye accord à Doha ezozela biso, accord à Washington ezozela biso. Vous comprendre na ba rencontre entre gouvernement na ba M23 ezozela biso. Siko na place ya affaires étrangères na place ya affaires étrangères mama Kaikwamba la qui c'est quand même makasi alobaka allemand, alobaka français, alobaka anglais, alobaka nyonso ako défendre liboso ya tomonaki na Donald Trump avandi mama ona zoloba. Siko tunangai o etikali wana il faut ministre affaires étrangères akende mama ona kobota. Donc la dame wana mama wa TikTok limbisanga jeune ministre na biso wana Noëlla oya uti tout droit na ministère de la jeunesse ya TikTok, ministère de la jeunesse yete fois que negosolana Donald Trump pour que président Félix akutana na Kagame eza awa dans 2 ou 3 mois accord ya paix pour la nation mobimba monde entier ekoreleye yango pona ba vie na biso nyonso. Maintenant tunangai est-ce que mama Noëlla ayebi koloba anglais? Pour Trump akoloba ko interpréter aza na charisme pe maîtrise Wagner Kaikwamba lobaki anglais tolandeki biso nyonso oloba anglais très calme très posé. Mais est-ce que mama Noëlla liboso ya Donald Trump le président ya monde akokoka ko tenir aloba à l'aise à défendre RDC? Ozomona problème to kokutana nango. Est-ce la kokoka kosolola na ministre ya affaires étrangères à Rwanda Ndungurire wana soki Ndungurire yo boko mona Ndungurire wana ndenge kritika biso ndenge atakaka muyaya ndenge muyaya atakaka sikoyo tango ako attaquer Noëlla. Est-ce que Noëlla kozala a mesure kozongisa parce que tango ataka Kaikwamba ndenge réplica Ndungurire azoba réserve a comprendre que moi soyo azaka même na hôtel. Vous avez mais sikoyo est-ce que Noëlla akokoka ko répondre Rwanda na même pied d'égalité pour que ministre wana azonga sima ndenge Wagner azongisaka esima? Ne tokozo mitune est-ce que chef de l'État a tchekaka bato avant nommer bango? Parce que ministre affaires étrangères to ya liboso to monaki vie Lutundula to sepela inango to moni Lutundula kei ache Wagner bato bameka koloba mais to moni Wagner musala sali Kaikwamba qu'on le veuille ou pas lelo Wagner a sali musala ya makasi. Maintenant tozo mituna tango yazo ke na congé maternité est-ce que ndeko na biso Noëlla
akokoka. Il faut accord de paix. Ah ouais, il faut signer dans 2 ou 3 mois. Félix, Trump, Kagame. Mais avant, bango, ministre des Affaires étrangères, bango ne bango travailler processus wana pour que ba président baya kokutana. Ba ministre ba terrain. Bakotikela bango maloba liboso ba président baloba. Et le monde entier. Donc Maman Noëlla kozala liboso ya naebite soki 500 caméras pour défendre la nation congolaise. Yo yebi sikoyo na kai kwamba yo momonaki eza na bato mususu caméra eza musika mais perche gaga perche uti kuna micro ezokitaka likologa boye yebi msaka maloba soko za na maîtrise te quand to sala ka boye libosa caméra to sala mais moi frustrant eza siko wana monde entier ye wana et puis bako tuno ba mituna na anglais yo siko faut ba interpréter le yo to ndenge nini est-ce que Trump tango ko poser yo question il faut ba ya ko expliquer na litoi pour le réponse to a poser yo répondre tout le monde na kai kwamba zaki atuni kai kwamba répondre atuni et puis il avance. Donc je crois que chef de l'État mekana encore revoir soumino de oyo atala nanu soki soumino 3 fois mais ba choix mususu za chef la bateau bakoyo ko répondre te baluka batia bateau bako répondre. Bon toza na mboka moko selon balwa na biso toza na nini semi présidentiel. Donc chef de l'État yete mutazwaka contrôle ya ba nomination nyonso toza na semi présidentiel. Chef de l'État cette fois-ci wana tokoko boya ngote alakisi biso ke azana contrôle nyonso. OK, donc actuellement chef de l'État lelo alakisi biso papa tango to luka caméra kota chef de l'État bino séparation des pouvoirs na kokota makambo wana te basala ba première oya ko gagner aleki caméra longwe tango caméra azokene ko lelaka chef de l'État lobino bundana nga makambo na mwana ye bango ezate caméra moni pression eleki a démissionné siko pona ko remplacer chef de l'État a sali déclare alobi ngana poni kingani emeboshi. Donc séparation de pouvoir des associés. Donc yemoko le ko la tie choix c'est que emeboshi ndenga zawana ava poser acte. Il faut ayoka président doit toza susu na nini asi au moins ndenge makambo bani ko changer. OK. Donc chef de l'État atali si biso ki azo changer système politique yoza na mboka na biso. OK. Yami balé. Chef de l'État a pesi injonction à ministre de l'Intérieur. Ayebisa ba assemblée provinciale ba mettre fin na ba motion. OK. Oh, motion ezali eloko zo faire vivre oui, continuons. Ils ont faire vivre une nation meurtrie, asphyxiée et appauvrie par le fait d'une gestion non responsable. Malgré la baisse du prix du carburant à la pompe, le coût du transport en commun reste inchangé. Et personne n'intervient pour venir au secours de la population en général, des Quinoises et Quinoises en particulier, abandonnés à leur triste sort. Les embouteillages, n'en parlons pas, les pluies étant de retour, un autre calvaire au dos des Congolais pour ne citer que cela. Mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo est dans sa devise, je cite, justice, paix et travail. Alors que sur toute l'étendue du pays, il n'y a pas de justice qui soit équitable, pas de paix. Mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo est dans sa devise, je cite, justice, paix et travail. Alors que sur toute l'étendue du pays, il n'y a pas de justice qui soit équitable, pas de paix, mais seule la guerre et l'insécurité, en plus même pas de travail décent pour un
pour une véritable prise en charge familiale. Le Congo est invivable aujourd'hui. Voilà pourquoi le MPLC interpelle le gouvernement congolais en général et le ministre de l'Intérieur et Sécurité avec celui de la Défense en particulier de bien vouloir prendre des dispositions nécessaires pour sécuriser la population congolaise dans son ensemble, surtout pendant cette période de festivités qui se pointe à l'horizon, car le Congolais mérite mieux que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ne soyons pas seulement des patriotes s'il y a match de football, mais soyons des vrais patriotes dans la situation sociale des Congolais, car cela vaut plus que tout. Nous dénonçons et nous demandons des explications au gouvernement en place. Au cas contraire, nous allons organiser des actions sur le terrain pour défendre nos droits conférés par la Constitution, qui est rien d'autre que le social de nos compatriotes. Nous, membres et cadres du MPLC, dans notre devise, prenons l'unité, l'amour et le travail dans un esprit patriotique. Invitons tous les Congolais à se joindre à nous pour vivre dans l'unité, l'amour entre Congolais dans l'optique du travail pour construire un Congo uni, fort et prospère avec de vrais patriotes. Que vive le vrai patriote, que vive le MPLC, notre parti, que Dieu bénisse la RDC, notre patrie. Je vous remercie.